ingeta la famille tokota bokota ka ndenge tolobaka soki litière ekoti biso pe tokota matière ici ekoti nango la famille na niveau moko pas possible na niveau moko ya bien bandeko nanga matière eke ezongi moyen pe toboya matière ezate moyen pe toloba ke non matière oyo tokobeta yango lisolo te ezate ka ndenge boyebi soki population elobi biso pe na kote na biso ezalaka mosala na biso ya koya pe koloba ya koya pe kobakisa ya koya pe kopelisa moto eza penza mosala moyen toboya ezate eza mosala topona donc soki eza ya kobeba soki zaire eza ya kozika tokoya tokocontinue toujours kozikisa yango bandeko nanga na ndenge moko ya bien lelo toye na comédienne na bino ka ndenge boyebi futur milliardaire amibengaka ka bongo nga naza futur milliardaire lelo toye na ye bandeko nanga ka nde boyebi bino moko Luna Mienzi na minute oyo aza na Paris balobi mwana poto ya tongo mwana poto ye penza aboyi na ye kovanda kin alobi malamu bansentenga na Paris bansentenga na poto ekozala bien ke bansentenga na kin parce que bazemi ya kin soki batie yo zemi na kin wana ezalaka na succès ya makasi te mais soki batie yo zemi na Paris soki batie yo zemi na poto moi succès ya somo ezalaka yango andima na ye bansete ye na poto siko bandeko nanga ka ndenge boyebi Luna Mienzi banseta ye Luna Mienzi ndenge eza boye asi aboti mwana na ye ya mobali ka boyebi communauté na biso eza communauté moko bandeko nanga ezangaka nango makambo te ata soki akimaki ka ndenge biso nyonso tomonaki aza lisusu na Congo te mais makambo ezolanda ye kaka bato baolandela ye kaka même de loin bazolandela kaka bayeba nini ezoleka na vie na ye makambo nini ezoleka bandeko nanga ezaka pasi Mama 2024 Gavker to Yelibino solution pour na ba problème ya trompe fibrome myome kyste règle abondante Gavker to zalina solution yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine ba papa to bosani binoté faiblesse sexuelle éjaculation précoce insuffisance des spermes topé agrandissement de pénis posa ya mwasi ekimayo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker baproduit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli tala ndenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total pour la maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable baproduit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na baplante na baindustrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48 Gavker solution ya santé na yo. Moi sensibilisation ka ndenge ezalaka na ndenge moko ya bien na ndenge moko ya kitoko Gavker ayeli biso ba solution ya bien Gavker ayeli biso ba solution ya kitoko kane tolobaka toujours et encore na Gavker bikalibela na Gavker okosimba na yo mwana na Gavker bandeko nanga place ba solution matakita ba solution ya kitoko ezali pona bandeko na biso ya basi toyebi te eza na basi mosusu la famille kane tolobaka
omona akoti na ye na ndako ya libala nano azwa zemi te nano alongola zemi te mais kozwa zemi na ndako ya libala ekomi kosala ye pasi ere mosusu omoni bamama bokilo babandi mataki ta o ozobota te oyo mataki ekitaki mwana bato azangi na kimia yango toye kosenga na yo soki na kote na yo omoni ke meki me omona kaka keno bazemi ezoya te benga gafker na gafker aosungaka ezala mikolo je m'excuse bato oyo tobengaka déjà mikolo oza déjà dans les quarantaines okomi 50 ans omona keno oza na besoin ya bébé oza na besoin obota mais na kote na yo peut-être mabota ezoya kaka te benga gafker bandeko na nga asungaka na ye na ndenge moko ya bien. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo penza na memeli bino luna miezi nini ezoleka na luna miezi makambo nini esali keno toya kobeta lelo masolo to makambo nini esali keno lelo toya kosolola avant na kota na mwa mozindo ya makambo nyonso ekozala mwa malamu na ya nanu kosensibilize bato nyonso ya sika toyebi ke chaque fois ke tosalaka bémission ya sika bato ya sika mpe bakotaka yango na yeko sensibiliser bato nyonso ya sika. En tout cas si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso chaîne moko kitoko chaîne ya ba analyse somo chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na yemoko linda bukulu ya balinda. Bambote nanga na yemoko Madame Gracia Mpoi. Na pesi bambote na yemoko Mama Lisi Pitu ya balisi. Na pesi bambote na mama chérie, ma maman d'amour, Mama Eugénie Zemanga. De partout où yala na mwana na ye. Ba bisous ebele na système moko bien. Na pesi bambote na Madame Madrine plutôt Mafuta. Bambote nanga na yemoko Madame Judith Diampovisa. Voilà. Bandeko nanga ndeko na biso luna miezi. Amibengaka déjà futur millionnaire. Donc so muto mibenga bongo. Déjà na mutu na ye ayebike il faut na boster dire, hein, il faut vraiment na sala pour que lobby to avant to lobby kuna il faut na zala na mbongo. Batu vraiment bandimelanga ke non naza millionnaire. Ezala bongo ezate ke non mibenga millionnaire to futur millionnaire mais au sala musala ya malonga te. La famille ezaka pasi pe mawa. Toyaki komona video moko ya luna miezi. Ka ndenge TikTok matakita kuna nde ezalaka. Batu mosusu batiaka bana na bango, batu mosusu omona mibali na bango sikoyo luna ka ndenge toyebi autaki kobota. Tomoni ka video moko luna azo sensibiliser batu. Batu batalela ye video wana ekokisa 1 million de views. Sikoyo tango ekokisa bongo pour que bafuta ye asombela mwana na ye ndako. La famille bino moko boyebi toyebi biso nyonso luna miezi azalaka moto wa famille libota. Sikoyo oza moto wa famille libota, mais de l'autre côté il y a de ces gens, il y a les abakouk baotala kape. Congolais, Congolaises, partout, Zali Kotala Biso, Toyeli yo, offre oyo, Ezali Nakati ya Maluku, vente ya ba terrain, ya 20 mètres sur 15,
awa na kati ya commune ya Maluku ba terrain oyo ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat, ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te. Ndeko na biso ozali kotala biso, contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino. Contactez biso pour na ba précision. Ba terrain oyo ezali kotekama na $350 ya pamba. Na $350 ya pamba aux terrain na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozo somba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata, vous avez la possibilité il y a kofuta ndambu. Voilà opportunité yango na porte yanda kunayo. Contactez ba numéro na biso o ezali affiché pour na beaucoup plus de détails. Moi sensibilisation lisusu na système a bien na système kwa kitoko bandeko nanga kande to loba awa penza ba mapango ya koteka ba mapango ya kosomba kandenge to loba kana biso chaque jour sombela bana na yo lupango ekozala malamu ba mapango eza nango $350 ya pamba oyebi ke oza na mwa lupango bana na yo baza na mwa bisika ya kovanda esalaka pasi pasi pe mawa komona soki papa akufi to mama akufi siko bakomi kotuna bana bovanda wapi bana baoyeba te bana bakomi kotelingana esalaka pasi yango nga nalobaka toujours na ba parents ke tango oza nanu na bomoi tango nzambe azopesa yo ezala mike ezala ebele kanisela pe bana ekozala malamu mingi. Donc tokanisilaka pe bana na biso la famille ekozala kitoko et encore kitoko mingi. Ba mapango eza nango kana $350 ya pamba okoki kosomba okomi na yo kotongisaka malembe ti mokolo okosilisa yo moko kaka otie mwa ba locataire soki yo moko koloba ke nona kende ovanda na ndako nanga po ke nafutaka ba loyer te yo moko kaka. L'essentiel oza na mwa ndako na yo ekozala bien penza mingi makasi. Voilà. Tozongela makambo na biso oyo tobeta masolo ya Luna Mienzi. Ka ndenge tomoni video na ye wana ao sensibiliser bato batala video wana poke bafuta ye asombela mwana na ye ndako. Kane na bandolo ba Luna Mienzi aza mutu ya famille Bota. Sikoyo tango bazalaka na ba compte na bango, quel que soit ba page ya ba Facebook, quel que soit ba chaîne na bango ya ba YouTube. Soki mutu aza ya famille Bota na kote mosusu ifo ayeba keno liza bakuku pe batalaka ye. Yango bomonaka mosusu mutu ya famille Bota omona liza bakuku bazoya kofinga ye. Mosusu mutu ya bakuku asali mwa video na ye ba famille Bota baye kofinga ye. Pourquoi? Parce que bango pe bazalaka connecté baza pe ba abonné na bango ezalaka bongo. Sikoyo tango toye komona video wana eye kotambola bandeko nanga ifale komona ba mafinga o bafinga ndeko na biso ya mwasi Luna Mienzi basaboliye na niveau moko pas possible na ba commentaire bato ebele bafingi Luna Mienzi. Kande totiaka ba numéro ba téléphone eza na bato mosusu pe babenga biso balobi mama Etoiline makambo Luna azosala makambo ya soni bomona ngo te. La famille ezaka pasi kande na lobaka toyebi ke Luna Mienzi aza star eloko nyonso akosala sur les réseaux sociaux to eloko nyonso akoloba sur les réseaux sociaux ekozala toujours bato bakozwa ngo na ndenge na bango. Eza na bato mosusu ba comprendre, eza na bato mosusu pe bakoloba mwasi ekomi nini bon na kote na nga kande na lobaka la famille nga na yaka pona opelisa moto te na yaka pona kotumba Zaire te parce que soki totumbi Zaire la famille tokovanda wapi toza na bisika kovanda te yango na ninga nanga kotumba Zaire te makambo na kolobaka na Luna eza kaka Luna tika makambo wana eza bien te pesa mobali oyo atia yo zemi valeur tango ozoya kosenga na ba internet na ba réseaux sociaux
ata soki osenga na yo ka ndenge ezalaka eza kaka mwa base parce que toyebi ke Luna azalaka moto ya base makasi azalaka mpenza moto ya base mais eloko ka tosenga na yo babase mosusu ebebiselaka baréputation oza star mikolo oyo kistar na yo ekiti pourquoi premièrement na zemi oyo batiaki yo ebele ya batu ka ndenge toyebi bon nga nalobaka toujours libala mutu na mutu aza na ndenge na ya kokota libala eza na batu mosusu bakotaka na bango libala baye babali ye prédot basaleli ye dot mobala azwi ye basali na bango mariage ka ndenge tomona Siana tomona Sylvie tomona ba Naomi basala mariage bo comprendre mais eza na batu mosusu pe babalaka na nzela ya bazemi batia ezemi bavandi na mobali après quelque temps mobali pe aye honoré ye abali ye bavandi na bango na libala batu mosusu bazalaka bongo mais na encourageaka te kozwa zemi avant libala ezalaka bien te ezalaka na honneur te mwasi oyo amipesaka valeur apesaka pe nzoto na ye valeur ezalaka malamu ozozwa nini zemi na ndako ya libala ezalaka bien parce que ntango ozwa zemi epai ya bino chez les parents esalaka ke yo na mama na yo to yo na papa na yo bokomi niveau moko parce que makambo oyo bango baosala yo mpe osalaka yango libanda epesaka respect ya baparent te yango kaka na kote ya Luna elo na oyebisa yo mama vanda soki nanu moyen ozonga kine na mwana ekozala te po ko ozongela ba théâtre salaka makambo mosusu parce que tomonaki il y a pas longtemps après kobota Luna oyaki lisusu na ba réseaux sociaux pona olobela makambo libala comme libala eza facilité yo eza libala te place oza eza te ke non oza na libala te oza na libala te eza kaka neti bantu mosusu bavandaka na ndako ya makangu yango pe tokoloba bongo parce que batia yo zemi mobala bala yo te mobali oyo ya kobala oyo tokoloba libala eza ka ndenge tomoni mama Lea mobali aye kopesela ye biloko bake na commune basali mariage na bango civil wana tokoloba libala ka ndenge tozana ba Siana ndo akoki koya na ba réseaux sociaux abeti lisolo libala mais yo comme oza bongo moyen obiloba makambo ya libala dada ezali te kobetaka lisolo libala te et puis makambo ozo ya nango batu batala osombela yo mwana na yo ndako mama tika ba biloko ya bongo batu ba osombela yo mwana na yo ndako na ndenge nini ata soki eza ba base tika mwana avanda yo za mama papa na ya za wapi bino bobundaka bolukela mwana ndako ke oyaka na ba réseaux sociaux batu batalelanga video oyo poke na sombelanga mwana na nga ndako ekomi nini ata yo moko ka ndenge ozalaki bona kini ozalaki ka moto nzala pose yaya basiana bango wana bazwi libala tika ba agitation ezanga motu na makolo tika yango ekosunga yo te eobebisela yo carrière ba priska kanoshipi bango wana bango pe batiaki bango zemi priska abota eza te kino abota na ndako ya libala mais préposé ye wana zongeli musala bafana na ye baza wana landa pe makolo ya baninga mosusu ezalaka bongo kosalaka biloko na luwenge te bamakambo mosusu ava osala tala nanu exemple ya baninga baosala ndenge nini Congolais, Congolaises, partout, ozali kotala biso, toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku, vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15. Awa na kati ya commune ya maluku ba terrain oyo ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat, ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te. Andeko na biso ozali kotala biso, contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino, contactez biso pour na ba précision. Ba terrain oyo ezali kotekama na $350 ya pamba. Na $350 ya pamba ozwi terrain na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozo somba
à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata, ozali na possibilité ya kofuta ndambu. Voilà opportunité yango yo na porte yanda kuna yo. Contactez ba numéro na biso o ezali affiché pour na beaucoup plus de détails.